yango wana tozali kosenga na bana ya poto ebongi malamu bino pe bandeko na biso oyo tozali na poto awa tango bozali liboso ya kamera boyebaka mpe bamakambo nini oyo bokoki kobanda koloba po ete bolingaka mpe te kobimisa kaka bato oyo baza na Kinshasa neti babola moko ke soki biso lelo tosali te ke Kongo mobimba ekufi te bandeko alors tobosanaka te oyebi bato wana ya Kinshasa tozali bato moko biso kutu nde tomimonaka ete tokoma neti baesclave parce que bango bakoma neti bamikonzi ndenge ezalaka ete mokonzi avandi yo mongambo oza kosala après mokonzi azali kobeneficie na baintere nyonso yo mongambo ozali kosala alors soki tozali koya liboso ya kamera mpona koservante bino bato Kongo boyeboye tala bato kini ko ndenge ezali wana nazoyebisa bino ya solo babiloko mosusu ko bakoki koreagir mpe boye te mpo baloba yango me na misemi te matango moto olobaka basekaka biso balobi tala bazoba oyo biso tozali wana kaka kosala mpo na bango mpo lelo soki bazali wana soki balobi ete babeta mpe mwa histoire moko boye ya lokuta balobi baningisa oyo mpenza libumu diare oleka diare epuis bato yango ya kini mpe bazalaka so babeti mwa nimero na bango bazoloba sikoyo mpo na bamasolo oyo ezalaka ya solo te bandeko mpo bazalaka na bamasolo mingi nga tala bandeko ntango mosusu bato bakoloba o mama ozali naza koyebisa bino ya solo na Kongo ekoma boye okomona soki balingi babimisa moto mbongo ko bayebi ete moto wana aire moko azalaka mpe mwa matata kote likambo ya mbongo baza meme capable okomona bayokani ntango mosusu na famille bautilize mama bautilize mpe papa bautilize mwana bakoki kosala mpe okomona mama apike crise me mama mpe na kati ya lisolo wana bakomi kobengabenga mama apeza moyen te boyeboye yo kuna place ozali ya libumu eningani diare otiki kutu na kolia oke oluki mbongo ya mbangu me ntango kozwa mbongo yango otindi bandeko olie ta babengaka baloba me mutongo sikoyo ekomi boyeboye rien bazalaka so bazwi mbongo wana omoni silence esalami ntango mosusu pendant 2 jours après ntango oya kobenga bango me monisa nta mama te omoni tozwaki tante po ete tala kaka mama ndenge azalaki na bahôpital na biso nyonso ozalaki kuna bandeko bato akini moto akini soki alobi ebimisa ye ta michopo na monoko okobima me makambo ngai nazoloba ko bandeko bozwa ngo ya ndenge ya mabe te mpo ngai moko na tanta experience wana namona ndenge bandeko na ngai moko bazalaki komona bakobenga mama kozali boyeboye yaya boyeboye ngai kutu nayebaka kaka bandeko na ngai mpenza nde makambo elekaka me bandeko mokolo oyo ngai moko nakitaka na terrain nake kokuta bato wana nyonso to okenga nakanisaka ete bato ndenge babengaka bandeko oyebi ke bato wana ko informe ya kosakana te mpe bazala na mwa bambongo na bango akomona mpenza ntango mosusu yo moto apoto ere moko ozoloba ete naza na besoin ntango mosusu omona $200 moko boye mpo na tanda nazela mbongo nango kaka yaya nadefisa ye bongo soki mbongo na ye ye moko na motema oza koloba ye aza koloba defisanga me ntango nazalaka na poto balobaka nini moyen te boye bomoni oyo nyonso te ezali mpe babiloko mosusu ezalaka na yango mpe bambata papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba kaka ndenge outi koloba na oyo etali bana ya Kinshasa bandeko ya Kinshasa pe biso bana ya poto yango tozali kosenga na bandeko ya Congo bana ya poto biso ba diaspora congolaise makambo mosusu tango tozali koloba liboso ya kamera il faut tozalaka na mwa ba réserve tango ozali koyonde kozali koyake non ndenge zali na tokokangela bino nani western union ba 10 chiffres ko banda koya lisusu te banini wi ndeko olobi malamu po ete olobi likambo wana na kati ya kanda mais yo kanisi penza malamu ke soko kangeli batu wana 10 chiffres na yo bambula na bambula yo kanisi ke Congo mobimbe kokufa tango mosusu kundi boko pesa bango pe tala bato Kinshasa eloko boko bosana bazali bato babule bino lelo soki bolobi ke bokangeli bango nzela okomona pe tango bino bozokanisaka eloko tokangeli bango nzela po ete kuna base soulever bokoyoka kaka ke non circuit moko ebimi ko batakini baza kosan sortir bokamwa bino moko bino bozosakana boyebi teke bana kini bamona clair kala bato basala bato ya liboso na kati ya njili oyo basala kashe seki ya linzanza tomate ezalaka banani
bakinois non est-ce que ezalaki bana poto ezalaka bakinois alors yo kende kobeta tolo mpona mwa ntango mosusu toboyi te ezali mbongo me kolinga teke soki otindaka mpona batakini okomi koya kobeta tolo soki bosakani tokokanga 10 chiffre wana bokozwa lisusu te loba bamakambo ya politike oyo bino bozali koloba me kolingaka teke obandaka aire moko koloba n'importe quoi mpona bato baza na kinshasa bato wana il faut kokangela tala bakongole ebele ya toloba bakongole ebele ya na poto mayele ezali te bakomi na tala ya tolobi bato baza na kinshasa bakomi mayele mingi koleka bato mosusu baza na poto ndeko lelo oyo oza koya mpona koloba ete non bato wana baza na kinshasa wana il faut kaka tozwela bango décision ba 10 chiffre kendeke te mais il faut kotuna bino bokanisi soki 10 chiffre ke te batakini bakufi bino boyebi te ntango bozotala ke Congo eza na 9 pays voisins na 9 pays voisins wana boyebi teke bato mosusu mpe banginda na kati ya Angola boyebi teke bato mosusu mpe banginda kaka na kati ya Congo kaka na mosala kaka oyo ya koluka kaka obie badiama banini soki totali malamu apart biso bana poto nde eta mosusu tozalaka na mwa badevise oyo esalaka bango ta mosusu x2 x3 obie x6 mais soki totali malamu bato akini nde mutu bamonaka mpenza mbongo nga naza koloba yango ya solo bato akini nde bamonaka mbongo bambongo oyo ta mosusu bango balingaka ta mosusu babimisa biso bamenda biso ezalaka ta mosusu omonaka bavandika babibongo tokreeka lisolo mpoka grande sœur ou bien grand frère mwa mota moko boyeya soki mpe bakreye lisolo yango yango namonaka ndenge mama kozali aza koloba bakoma kosala lisolo soki balobi bamonte histoire lisolo wana bakosala il faut bazwa ta mosusu bazwi mpe mama batie mpe mama na kati mais basi basololi yango eza neti théâtre de chez nous eza neti bathéâtre de chez nous tozali kotala mais bazwi na kati ya histoire wana batie mpe mama na kati batie mpe ta mosusu papa na kati batie mpe ta mosusu noko na kati ale ntango bayokani histoire wana ndenge ezala aprale batuni nani akobenga ngamu na kobenga bazwi ta mosusu leki ya suka bengi yaya kutu na minito ndenge naza kobenga oboye en tout cas moyen te papa leki mama na nani bamemi mama na hôpital ndenge ezali wana mais mama za kaka wana papa leki mpe aza na bavandi na bango wana bazolanda conversation bazolanda soki nde mosusu leki alobaki likambo oyo balinga asala ete abebisa okomona batieli nzaka babi non moye te loba boye omoni donc batechnique wana ezali eza nango yango tolobi ke eza na bamakambo mingi ezalaka nango bambata oyo yokaka bambangisa à distance 8000 km donc mbangisa à distance 8000 km mais misusu mpe ezalaka ya solo mais oyo ezalaka ya solo ezalaka mpenza bapourcentage mingi te okomona sur 100% omona ta mosusu 20% eza nango kaka ya solo 80% na nyonso ezalaka bahistoire moko monte bambata ndeko yo so omona mutu bazobenga oyo balobi te mutu wana grave banini fo tinda mbongo boyebi kaka mutu wana 3 jours eza ebele mutu wana okata motema na Congo otindi mbongo ya badokter banini mais après na bapokwa obengi kaka mwa ami moko boye obengi ami moko olobi ndenge nini mon cher oyebi ke petit frère nango bien grand frère nanga naza malade ya na hôpital banini ndenge nini ami wana bi grand frère non nani grand frère nanga ta mosusu o bien kombo nani o bien ou bien Mbuyi ou bien Oka Kolongo grand frère nanga ka Kolongo aza penza grave moyen te est-ce que Kongo sala okomona mi masala bi Oka Kolongo abi grand frère na yo oka yo lo bien grand frère nanga aza penza gravement malade aza gravement malade babengaki ngai après ami ona mais grand frère nana uti omone na nganda moko na nganda okota mate kuna zoko kata danse maladi yo pe yaza maladi yo moko tikeli na téléphone obi mon cher ya solo na do azo kata danse nzo nganda zoko kata danse ndaro yo tindaki donc kesa na ambiance bon elingo lo bateke to boyi ke botindela bango mais problème ezali boye toyebaka mpe ndeni ya kosoigne balangage na biso eza teke ntango oye liboso ya kamera biso bino bato kinshasa tokotiela bino mbango tokobanda soki otinda te te eza na ntina te mpo bato wana baza bagrand courage biso moko mpe bato apoto nde ere moko tokomisaka bango neti mwa bafeneya komona ntango ayebi ke 10 chiffre eyaka omona vandi mais baza bato moko ntango ezalaka komona mpe 10 chiffre eumeli ezoya te soki basi bayeba bakwe na bango soki alobi na keboye ntango na kokota bo na bimi bo na kobima te na $50 baza bacourage tokozwaka bango baparese te biso ntango mosusu bato apoto moto oza baparese mais bango te donc wana ezalaki kaka mpona
tosala mwa point moko bo analyse moko mpona koloba ete no bata Kinshasa boye tokopesa bango embargo banini totika ba allusion oyo tozali kosala eza nango na ntina te mais mpona oyo etalaki zanga Mobutu tokoyebisa na bandeko congolais ifo boyeba yango ete makambo oyo zanga Mobutu asalaki ezalaka te makambo zanga Mobutu asalaki ezalaka te parce que ezala ta tango papa na ye ezalaka na bokonzi yo ministre sala voyage sala 3 mois obengaka te olobaka te sika ozali ope salaka signe de vie te mbala moko bamona kaka ozongi pour récupérer place na yo te quand même toza na pays moko ya droit il faut toyeba ete mboka ezali kotambola ndenge nini alors eloko wana zanga Mobutu asalaki yango te ezali mabe mingi yango na l'état il faut ayeba ndenge nini ya ko surveiller ba ministre ya Congo pour être laisser aller à la lisusu te ndenge ezalaki na tango ya deuxième république pour être ba laisser aller wana yango nde ezali ba biloko ezali ko boma mboka il faut toyeba ndenge nini mboka na biso siko ekoko tambola elingi koloba te soko ozali ministre osala ndenge olingi ndenge mama ozali auti koloba ba ministre tango ya deuxième république okomona ministre asali na 3 jours ayaka na bureau pété abengaka pete mpo ayebisa raison nini azoya te rien bon omonaka après 3 jours ministre wana ye na bureau omona pa ye wana akota na bureau bozomemela ye badossier azolobake naza na tante badossier na kotala yango nsima alors kasali 3 jours asalaka te ye wana tolobi ete ebongi baministre ya Congo basala mosala na bango ndenge tomonaka na babilili ndenge batikaka babiro na bango kobima na terrain mpona kokende kosala mosala ya leta ezali malamu mingi yango wana tozali koyebisa na bandeko Congo ya lelo ezali susu tango ya Congo ya ex-Zaire te totika koconfondre makambo po ete soki bino bozali lelo koloba ete zanga Mobutu bomoni ndenge basali yo toyebisaki ni te donc c'est que boza kolakisa biso ke ata lelo soki bino mpe bozwi Congo yango bokotambusa yango kaka na ndenge ya bozoba mpo mboka etambolaka bongo te mboka etambolaka te ke na ndenge ke un ministre akei na ye 3 mois sans kabenge eloko moko te baréunion eza koleka ayebi ete makambo ezoleka te après aye kaka boye mpo aloba nini arécupéré poste na ye yango ekomi nini pula ye ou bien nini ou bien ekomi dépotoir moko ke mutu nyonso akokoya akoti na ye asali ndenge alingi non yango tomoni ezali malamu ndenge Joseph Kabila lereisa beti loboko likolo ya mesa mpo ete liseki elingi emata nzete na kati na bakongolais bino bozoli koloba ete bino bakongolais bolingi Congo bolingi ete mboka ekende liboso mais boyebisa biso mboka ekokende liboso na bakomportement ya ministre asali voyage esika kende yebana te abengaka te asalaka signe te après azongela bazongela signe azongela service na mosala na ye après avoir kosala 3 mois sans signe de vie mais non à un moment donné il faut to liseki esila tosaka na suna mboka na biso Congo te yango wana oyo ngai na kokoloba yango wana bandeko botika ba polémique ezanga tina suspension ya zanga Mobutu ezali clair et net wana en tout cas moto gogo boya yango te po ete tango déjà yo aussi osali 3 mois libanda ya poste na yo c'est que ezali neti abandon ya poste donc c'est que o longwe donc ezali neti otiki poste na yo o démissionner indirectement donc wana en tout cas Joseph Kabila a raison ba diaspora congolaise ba beteli les rais maboko pona ndenge azui décision oya beti loboko likolo ya mesa ezali malamu mingi yeso kizite ezali malamu likambote aya na poto aluka musala ameka kozwa musala ana poto totala soki ba pesi musala atika musala pendant 3 mois ke ya alobaga eloko te et puis azongi totala soki ba mindele na poto abakozwa ye pona bino batu bozali koloba boyebi démocratie koleka bato nyonso tu pona koloba ete atala makambo asali zanga Mobutu mais totala soki asali yango ezala na France ezala na Belgique ezala na mboka nini soki bakoki ko ndima ete a reprendre mosala na ye alors tango bozali kosala ba déclaration mosusu pe kokoma boyebaka ba biloko ni bozali kokoma ezali mawa pe pasi mama Rosalie na zongiseli o maloba